Qui même bandana ministère ya poste et télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC et longona ministre Emery Okunji azalaki na première rencontre toboku tenaye liboso namba opérateur ya téléphonie mobile oyo ba evraka na République démocratique du Congo bango bayaki kosolana l'homme du peuple au service de la nation le ministre Emery Okunji pour un projet de loi en cours sur la télécommunication mingi l'article 34 nango oyo selon bango eza côté mais la intérêt na bango yango basengaki na ministre asala moins loko na maloba na ye Emery Okunji a rassuré bango que akosala nyonso esengeli pona ko plaider na tina na bango en tant que patron de télécommunication na République démocratique du Congo pe ako préserver à la fois l'intérêt ya ba utilisateur topé ba abonné nyonso ya ba réseau télécom oyo Emery Okunji bakisaki que ako préserver pe ba intérêt ya mboka ponga munanga mutu nyonso a trouvé compte na ye bosimba ke masolo le kanaki kitoko entre ministre ya PTNTIC pe ba visiteur na ye oyo ayambaki en audience ezalaki bongo ba représenter ba société Orange Vodacom RTL pe Africell les motivateurs de la jeunesse congolaise l'homme du peuple le ministre Okunji alaki ba solution malonga pe ya motuya vous allez satisfait parce que ministre a salaki analyse objectif oyo et la kisike à comprendre à yoki ba préoccupation na biso à yoki makambo nini tongaki ko relever parce que projet de loi yango soki eleki ndenge ezali et cause la conséquence moko mabe pour le développement ya mboka la conséquence moko mabe pour ba citoyens congolais na ba citoyennes congolaises nyonso alors wanande to ce pays le quoi to yoki que son excellence monsieur le ministre a yokeli biso et à lobby yep à kozwa à disposition nyonso pour à sala analyse more approfondie et puis l'air pour le parlement à défendre la position favorable pour le développement en Boka, la position favorable pour les consommateurs congolais, puis pour l'État, pour garantir, pour rassurer les investisseurs au niveau, représenter les